ya cabinet ya bakonzi ya bule ndenge tolobaki ete mama mwelu yende ndoya liboso ya bana ya bapapa ya bana ya bapapa mpona ndoi voilà mama na biso kasile kokombe na biso netozobete yala ke yala esengo eza kati na biso oyo bayete bakorate kasi biso litema ezalaki deja kobeta kotela mama mopesi kimia kosengela kimia mama oyo ayebi kosenga atonda na mawa atonda na boboto mama nasengo telema mama de mama mama de mama mama mwelu oyo tomonaki ete biso oyo tosili kozwa chance ya komona mama mokolo na vendredi le 22 etikali historique na kati ya paroisse ya UPN pondake bana UPN oye tika topesa mama mwelu kasi mama mwelu bo tolukaka ye topesa ye mbote ya esengo ya lokumu na komisato ya bule okombo ya tata ya mwana pe molimo sana mama bana baseki oleka liboso pote ozwa honere koki na yo le voilà, maman Kali a dit le mot, pour la papa honneur, et pour maman conseiller lié, la donnée au conjoint papa Simon Kimangou, Djamali, les autres Nakati Studio, dans la Liga Imoboté, dans la Ibaïke, Botelisa, Mokili, Ete, Toyambi, maman conseiller lié, la donnée au conjoint Nakati Aporo Seripe, Malheureux Kokamino. Merci beaucoup, papa John. La vie à Kinshasa, mais kasi lelo, tosi chance lelo, kontena mine mapamboli, koyamba, mama concert direct, papa Simon Kimangou Djamali, Ezali, Ndoi, Yeliboso, Nakati, ya Kongo ya mama mwelu, Nakati lemota, Esanto, yelo sile tema, Nakati na biso, oyo goma yo, bona ipe, ifoto zela esengo, mama ko, mama siliki, mama yo soko lobi iso de tobiki ya mwana mama malopesa pana yo bana bali bayo kayo
Akombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Nzambe na ngai lelo ezali mokolo monene na biso bana na yo. Mokolo ya vendredi ezali mokolo moko très significatif. Lelo tozali le 22 novembre 2024. Nani ayebaki bobele yo nzambe na ngai. Yo yebaki ete ya solo lelo tozali koya na mboka ya Ngalema na UPN plus précisément pona kokutana na bana na yo koyoka matei mpe kosala mosala ndenge bokotindelaka biso ntango nyonso ntango ekoki nzambe na ngai yaka kosola na biso ete ya biso epesa biso makasi tala pasi kati na mokili chaque fois kaka balamentation ya solo nzambe na ngai bino bolobaki nkembo likolo kimia na seme tozangi kimia zala na biso titi kosilisa programme yo moko tambusa biso na mawa na yo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo Ngalema oye UPN oye Kinshasa oye Tata molimo santo oye ya solo batata na bamama tangu na biso ekomi musika oyo tozalaki na soirée toyokaki matei oyo bakopesaka biso mokolo na baculte nationaux baculte matinaux pardon na basoirée spirituelle bazali koteya biso mokolo na mokolo batata na bamama mokonzi ya bule pe azali koteya biso tobombaka nde tosalela oyo bazali kosenga biso towuti musika likambo ewuti musika batata na ngai na bamama na ngai bakoko na biso banyokwami bamipesaki mbeka pona balonga bitumba oyo bazalaki nango vis-à-vis na ba oyo biso toyebi ba flamand oyo banyokolaki papa Simoki Mbangu na mama mwino na bana na bango papa Simoki Mbangu tobenge nzambe pamba te na maye asalaki ya mwana meritaki tomonaki ete ya solo azali nzambe me lokola yaki mpona yo na ngai azongisa moto mwindo esika ye azalaki mpo nzambe moto aliboso asalaki ezalaki moto mwindo me na ntina tobebisaki tozongaki nsima loposo pembe asepeli nzambe atiki aleka liboso me ye azwi kaka 1/4 biso tozali kozela 3/4 na biso kimbangismo ye tozali kozela 3/4 tozali bana mapamboli nzambe ake kobimisa biso na libulo tozalaki na biso biloko pamba bakomona yo kimbangise na nzela kofinga kochola lelo eza nango me eza liso ndenge yango ezalaki te ntango tozali kokola oke esika moye kutoloba te koza kimbangisi bakofungola deba moko fozala mpenza na baargument solide pour convaincre bato oyo boza kodiscute na bango me lelo bakomi kolanda biso toza kolakisa bango civilisation malamu tolakisa bango bizaleli na biso mpe ya kitoko balanda biso bitambala ezalaka kaka yebaki mbangise me lelo mangomba nyonso bitambala mangomba ebele oyo ezaki mbangise te me bazwi foto ya papa Simoki Mbangu batie bisika bango bazali kobondela na mituka ebele baza na bango bakimbangise te me bazwi bafoto ya bapapa batie kimbangisi moye bazali kolanda biso muke me biso nde totambola na solo tolakisa bango un bon exemple
même na kati ya balopango tofutelaka okomona bozali balocataire ebele. Il y a des kimbangistes et des non kimbangistes. Mais yo kimbangistes la qui se zalilino ya kitoko. Malgré ça la cannabis peut bitumba tango mususu. Mais bazali yo bako défendre yo. Bako défendre yo tango yo la qui se zalili ya kitoko. Et ça boete hein. Yango wana batata na ba maman. Tozali kozela 3/4. Tozali kozela indépendance spirituelle. Nzambe kosala pe likambo nano esalema na mokili te. Oza koleka na nzela olataki uniforme atala bakimbangiste. Uniforme wana tolataka yango kaka libanda te. Tala basurveillant mutu nyonso alati vert blanc azomonana très propre par rapport ya biso bato tolati civil. Tango ozali koleka baza kokumisa yo malamu pe kati na yo ezala na vert blanc. Parce que zali espoir na pureté. Yango wana soki bamoni biso bamviaka biso mais loko bakokokaka te biso nde mibeko eleki. Posa baya na bango. Soki biso tozalaki na makambo ya mibeko te mais na bandi bisika kovanda ezalaka pasi. Mais mibeko eza kodifférencier biso na bango. Po biso totiaka accent makasi. Toinsistaka na mibeko. Mais par résumé biso Bible en 3 mots. Bolingo mibeko pe misala. Toza pe na les 12 préceptes na biso ya lingomba. Toza na les interdits. Donc toza na makambo ebele oyo bapekisi biso bamususu bakosalaka. Mais yo na ngai bapekisi biso yango. Eza na tina. Ezali na tina. Nzambe sikoyo alingi alakisa nguya na ye. Biso nde topesa maboko. Mais maboko yango biso tokopesa ye na bizele na biso totambola kitoko. Tolakisa na mokili ete mokili yango ezali ya biso. Eza boye te hein? Tata Molimo Santo ye. Mokili yango ezali ya biso. Balinga te bako vivre yango un jour. Bako loba tala bato yokala wana mbele balakisaki biso. Mais lelo toza koloba bazomona biso kaka lokola soki ndenge nini. Mais mokolo wana mokili koya epai ya yo na ngai. Nzambe kosala likambo nano esalema te. Mais kosala ngo na biso na 4e génération. Toza ba privilégié parmi tant d'autres. Parce qu'il y a eu 3 générations avant biso. Biso tozali 4e. Il y a wana batata na ba maman. Il y a Upen. Nazane sengo makasi. Il y a kokota na mukolo malelo. Eza na kokutu musika te na ndako. Tango tokomi ngabi otokomi. Otokomi. Upen oye. Ah, Upen. Fliki wo. Ah, héritage du Saint-Esprit. Bon, ça la rappelle, mais ça l'est, Fliki. Ah, parce que dans Paris, bah, flûtiste, c'est ceux qui va télémi, dans la paroisse, mais ça la rassemble. Alors, on a évité Pinoba, on a eu peine à bah, flûtiste, c'est ceux qui peuvent vous arramakas. Ma colonie que yeba na kawapi na moto hein bon ndenge toza bilongi pe ya $100 ezali ebele tango na koti ya natali bilongi yango nga na lobi lelo kutu eto kosala kaka soki $50 tozongi na bandako bosalaka pe misala oyo ya solo ah jeteki oye ah, je te dis pas ça à Paris. Hein? Aïe, 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 aïe. Dirigeant Bazali. Dirigeant, yeah. Ah là 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 là. En tout cas,
Bongo bozaka pe na koreki. Koreki oye. Banani lisusu. Pied gauche. Ah. Les agents de l'ordre. Ah là là. Ba pied droit mais ba pied gauche. Ipenoye. Ya solo totambola kaka na solo totala nzambe na biso za komema biso wapi. Ba pesa biso Zacharie 8:23. Ba kokanga biso na bilamba. Bokende kolakisa biso epai nzambe avandi. Nzambe afandi wapi? Ah. Mokolo ane kozala likambo ekozala likambo bimi boye mutu akangi yo na bilamba. Memanga epai nzambe azali. Ata oyebaki nkambango mais soki ozalaki ya kobongama te. Nzela nkambe kosala nini? Bungi yo. Ozoyeba lisusu te ezalaka na est, ouest, au sud, nord. Okomi koluka pona nini omibongisaki te. Tomibongisa po nzambe abombeli biso makambo kitoko. Bajeno ye. Misala tokozwa te tokozwa te. Abombeli biso eloko kitoko. Ya solo nzambe montre na ye na biso kokanite. Pasi eyali toyebi po nzembo yango kana zoyoka partout mama tosisi ba classe musala ezali te. Misala eza nango bebo awa kasi ayaya. Me tobanga na biso te. Toyokani biso tozali bana ya kolo lupango. Eza boye te kimbangismo ye. Azozela kaka heure na ye soki ekoki tokolokota yango ya kosakana te. Tobanga na biso te. Tozalaka convaincu na maye nyonso tu bakotera biso. Tozalaka convaincu ke kosalema yango wana batata na bamama na kotala ndenge upe nasalelaka mosala. Parce que na bolingo tomekaka me tokomaka mpenza te. Nzoka nga namonaka matière ya facile yango na bolingo. Pona nini nalinga ndeko na ngai te. Mais biso au contraire. Kotiela baninga donc bakali ya soki ndenge nini kokosela baninga makambu kosala makambu biso tolongwa kote wana toyokani tozali bana ya tata molimo santo avandi kati na biso. Avandi kati na biso ezali sengo. Biso makambo koya lobi lobi kuna toyebi yango. Basi bayebisa biso tala mikolo koya. Me bango balobaka na ndenge na bango. Me bazalaka na bango convaincu te. Me biso tozali convaincu. Yango wana oyo batei biso tobomba pe tosalela po ete mokolo ya suka tozwa kobikisama na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Bana papa oye! Bana mapamboli oye! Atuka biso nyonso lelo tokolala bien. Mwilo totona maloba kitoko oyo mama apesi moko kati na biso na komisato ya bule. Okombo ya tata ya mwana pe ya molimo santo.
Ipe na moi yango. Ipe na balobaka colline fertile yango. Carrefour de savant. Oui. Yango. Makambo likambo ezao. Muta etali. Etali. Tirikolo. Nani akobana? Muta tokiti. 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 Lelo mama falon bayaki te. Basimi Ipen. Bon tokiti. $50. Papa Splendor. Voilà combien? $50. Voilà. C'est lui. Sek. Bolo wakaseline na yo. Ego talamara. Oyo yebisi biso Céline na yo. Central. Papa Février. Maman $70. Oui. Oh la mina. Ego mona na kaka. Kendolo. Le coût $20. Na évité papa exode de Sokayaki. Exode Azali. Président Fléki. Papa Yagenda $20. C'est lui papa d'Engeni. Kabela Kanzambe, Marka Kanzambe. Oui. Yo Marka Kanzambe te. Central $20. Voilà toqué. $20. 50 000, 100 000. Côté dirigeant. $20. Kota cheteki mwa maboko. Bakomi na porte en camp. Voilà. Sambo ya moyo. Oui. Ok, $20. Nani mosusu? $20. Muda toki tanamishi. Maman, Azoko? oui. Ye ataka. Alobi Céline GTT zalaga. Boli kamote. Céline alobi Céline GTT. On a évité. Céline Fléki. Monte pas pécimité. Monte à pécimité. Céline Sika. Céline Sika. Papa président a précisé. Les hommes ont gagné la banque. Biso tout ça, Et ça fait malin. Donc $20. On a président GTK. Papa Diachou. Donc le président Fliqué à l'équipe, président GTK à l'équipe. Et comment dirigeant? Dans mon idée. Et comment correcté? Et comment MSSK? Non, non, mon idée. Ah, le président. Oui. Bon, toi qui t'as la mission. $10. Matati Likolo. $10. Matati Likolo. Sana Wisala. Yende Koma.
continuité. Madima Vera. Mama Yak. Madima Biora. Mama Konde Zaka vigilante. Toke $10 Matelikolo. $10 les a combien les même 30 000. Oui. Ata 28. Na toi il faut 30 000. 30 000. Soka kozana 25. Mabe exacto yena. Bapesi nzela na moto nyonso. 25 000. $10. 30 000. Matelikolo ya. Nana kotelema mani. Oui. Voilà. Mbuta toyeba cellule. Madimba. Biba. Papa Zanasi. Ah, Voilà, papa Exode Bibi. Exode. Ah, voilà Paris. Papa combien? Voilà. 150 000 francs. Congolais central. 150 000 francs. Congolais. Oh maman. Papa. C'est Papa Gangana, $10. Papa Gangana, $10. Sandra, 15 000. Maman, le veut combien? 30 000. Ah, 30 000. Voilà. C'est yo qui bien. Yo qui bien. Papa le bas. Papa Gangana, $10. Papa Odon. Papa Odon. Toka tanan. Toka tanan pour maman. Ajo sonna papa Exode puis. Yazana chapeau. Allez, j'étais qui tenait. $10. Muta yolo baki. Ayebe na mamadi. Mamuta le baki. Papa na miki. Central. Le baki central. $10. Oyo lukulu $10. Oyo Central 30 000. Maman le vit. Central combien? Central 30 000 encore. Central. Papa Gangana $10. Ande kotobeta kama bogo. Beta malikambo zinawa. Il faut les encourager s'il vous plaît. Oui. Ah. Papa, vous avez comme on en français? Papa Major. Mon abisso. Toye bazao. What? Combien? Mikala. Mikala. 100 000. What? Mama Mineta. Papa Dominal. Azali Mondimi. Awutina. Kama 23 km. Yemo kwa kenarate. Kenarate bado bachawa. Pesa serini. Central. Mokonda zana Central. Central 20 000 francs. Allez, ok. 20 000. Liquidité. Madima 20 000 francs. Madima 20 000. Bon, biso bana to pesa te pona. Central 30 000. Voilà, Central 30 000 francs. Papa journaliste.
Muda. Ok, ouais. Madimba 20 000 francs. Fiki to beta mabogoti. Madimba 20 000. Eskaka 20 000 francs. Ouais. Ba mama na batata le. Bwana koba. Ngala kasaba yoza munivite. Nani za koba te? Baba yango tigana. Mudu te? Selili jeteki 20 000. Yo peserana. Santra ni. Santra $10. Nani za koba te? Oza komate. Hapo na mundi. Tena sasa nani baba? Na kego tika yanga. Tena gotika. Papa jangenda $10. Ouais. Mama tata lera kotere mayango. Yango yo. Yaka kozo. Lera kotere ma Yango yo. Oto bele la kite. Oto bela kite Mikono kama kuna. micro malikutu presa sale mosala ya bien impeccable. Eza bongo. Ata bato ya koto bazoyo kabiso. Bazo kuna. Ego nene utoka na mte. Bazo mituna. Oto kei 20 000 francs. 20 000 francs. Ah, 20 000 francs. Kaba mare. Liki pen. Papa qui se regarde combien? Papa qui se regarde 20 000. Papa qui se regarde encore 20 000. Maman Fanon yobelelaki. Papa. Mikala. Maman Mikala combien papa? 20 000 francs. 20 000. Maman Fanon yobelelaki. Ayana ma disciple, combien de ma disciple? Madimba combien? Vous avez combien? Madimba $10. Voilà, Madimba. Voilà Madimba. 50 $. Allez là-bas, allez chez maman. Central combien? 30 000 francs. Mwana yebola misala. Mbuta kwa kari alibaka na mapa communal. Bana ipeng bazana mbongo kosakana te. Ni. Dirija. Oh, oye mi. Eskaka. 50 000 francs congolais. Wana mukonta mapinga. Papa qui se recueille 10 000. MSSK 10 000. Hein? Pied gauche. Papier gauche 15 000 encore. Santé 10 000. J'ai dit 20 000.
Maman Toumba. Ah, maman évangéliste. Papa qui se relève 20 000. Ouais. Maman évangéliste, c'est comment? Tiro sectionnaire de Salarat. Nana yako tikanani. Motute. Namokili. Mama yaka. Maman Mwino. 10 000. Ouais. Nakomba tata mwana pe molimo santo. Ouais. Ngai maman Kala Matondo. Ouais. Dirigeante responsable ya chorale des dirigeants jeunes. Toye na kimbelekele. Toye na kimbelekele ya 100 000 francs congolais. Voilà. Général. Nakomba tata mwana pimoli musanto. Ouais. Nai papa kianga ni Chasa Tridon. Ouais. La sectionnaire ya MSSK IPEN. Ouais. Tu es na kimbelekele ya 60 000 francs. Vous avez commis yango. Bon, toke na bilombe Afriki. Fliki Qui apa Nakomba tata mwana pe molimo. Va po micro wana ezabite. Toke baba dasu. Nakomba tata mwana pe molimo mosantu. Ouais. Ngai papa Diasunda Kubila, président sectionnaire ya GTK IPN. OK. Toye na kimbelekela ya 100 000 francs congolais. Donc yena ba. Nakomba tata mwana pe molimo mosantu. Oui. Ngai papa Jean Perro. Oui. Président ya groupe Fliki IPEN. Voilà. La source du savoir. OK. Les groupes Oyo et Zalaka, d'habitude, les groupes les plus propres, il y a ville province, il y a Kinshasa. Mayango, na loto moi papa pasteur sectionnaire. Oui. Tout est na Kimbelekela, il y a 110 000 francs congolais. Mobilisation ya bana. 30 000 francs. Et tu gagnes 40 000. Seulement. Papa Diangue. On appelle tata molimo santo. Oui. Maman Konde. Captain. Aye na kimbelekele ya 50 000. Wana mama mwi. Sonne goûte bien. Wana mama mwi. Ouais. Ngai papa Selo mbia vanga Alphonse Mozart mwana Kenza. Ancien Boga. Ancien Mozart. Lobana Kikongo. Mkubwa se ye mwana velela. Ouais. Mono tata Selo mbia vanga Alphonse Mozart mwana Kenza. Ouais. Ngira secrétaire particulier Mama Boneza. Ouais. Vutukidi. Comité ya foya kele wi Vutukidi. Tuyangalie tuferi matondo kwa papa pasteur. Nguisa litome futuka ya mbote. Vraiment. Ana lukulu bafeni kimbelekele ya 180. Mwana vile. Mwana mama Selo kubiena an. Chef de cellule yanke nulo. Oui. Ngizili ya kimbelekele ka 60 000 francs. Okomba tata mwana peli mosante. Oui. Ngai papa kisolokele lambe. Oui. Zakoko ya mama Mbonga Thérèse. Oui. Vraiment. Zoka. Mwana Nkole. Siko totala na misala. Zoka. Na ndimaki musalo tepo nazana no elenge. Oui. Yoko mi Jérémy. Oui.
bato bazoya selilité. Oui. Nasengi na papa passer à comme la bango nanu. Ngai lisusu te mama oyo azali likolo ya likolo papa. Singa epa ya mama. Ça la comité ya sika. Ah. Bae baza kuna ba meka mukempe. Oui. Lela epa ya mama. Mwana na sharia ke Kongo na chaki yango zumbulia kela. Oui. Oui, très bien. Oui. Azoyo Kadesha. Mama Monga Teresa Zay. Esa ko sepela na kimbelekela. Na Kongo ya tata mwana pe tata Mwalimu Santo. Oui. Ngai mama secrétaire ya cellule ya mama Mikala mama Komate Dorothée. Oui. Ngali kolela liboso ya mama. Nangana ne oyo na kufeli bandimi mine. Yango effectif ezali ko diminuer. Lelo na tamboli epa ya bana nangana ina kimbelekele ya 100,000 francs. Atako de. Kende kolela sukuna. Kende kolela. Lela bien. Lela bien. Obodi. Bandi Kisolokele. Ezate ya? Mwana peni mosa. Merci. Mama Fifi Paula. Oui. Motinda mi a cédé la SKK. Nana qui me dit 100,000 francs. 100,000 francs. Mwana j'appelle la guitare. Papa Diangenda. Voilà, toqué. Na Kongo tata mwana pe Mwalimu Santo. Oui. Kombo na ngai mama Ali Pako. Oui. Aza trésorier ya cellule Papa Diangenda. Oui. Lena kimbeleke ya 80,000. Ah, été. Ah, papa Bialungana na papa Kisolokele. Papa Diangenda yaki. Akomba tata mwana pe Mwalimu Santo. Oui. Ngai mama Balala Belinda, secrétaire ya cellule mama Badimba. Oui. Toyena kimbelekele ya 200,000. Oui. Oh, il est Madimba yena kimbelekele ya 200,000.